ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. ABC One, Jésus-Christ est le number one. ABC One, Jésus-Christ est le number one. Merci Pembo Tebele na ba internet nyoso balandi a émission Oyo Femme Sage moi c'est Aboya Oyo ezalaka présenté par Maman Espoir Femme de foi. Yambona bana émission na biso Oyo bosepelaka nango na ke kopesa merci na Dieu créateur Oyo apesinga souffle de vie lisusu lelo po ete na koka kosala émission. Na pesi merci ebele na Maman Chantal Ayao Maman na biso na papa na biso Osé na profiter pe na ko souhaiter bon séjour na maman na biso awa na Kinshasa. Vraiment maman nzambe abatela yo nzambe abakisela yo ebele. Balandi na ngai ba internet non partout dans le monde n'attend bino boko koka kolanda émission oyo Femme Sage émission na bino bo sepelaka nango na Asie, na Amérique, na Océanie, partout dans le monde, en Afrique ba internet nyonso oyo c'est pour l'émission vraiment na pesi bino mbote. Na pesi bino mbote ebele. Bana nanga lelo tokosala émission na biso oyo tokolobela pona humilité. Humilité na biso tokozola na mukanda ya rite. Lisolo na biso tokobeta lelo humilité wana na domaine nini. Tozobeta lisolo ya rite mwaso ya kenda sango. Mwaso azaka na bilakeli mabe. O balobaki ke ba Moabite bakotoya ko hériter bokonzi na Nzambe te. Mais nini esalaki ete ke rite lelo bakoma ye na Bible. Yango nde tokotanga lelo na mukana na biso ya rite. Tototanga Biblia na biso parce que tolobi na yebiso wana Jésus-Christ le number one. Jésus-Christ le number one est un slogan te. C'est-à-dire tozwaka temps ya kopusana ya kobenga Jésus-Christ avant na kati na biso po ete oyo tokoloba ezala na fondement. Yango wana lelo nazoloba makambo nini rite asalaki. Balani na ngai mukanda ya rite eza na ba chapitre ebele te. Nazotanga nanu mukanda ya rite na Biblia na ngai Biblia na ngai elobi nini na mukanda ya rite. Rite azaki mwasi oyo ya bilakeli mabe mais nini Nzambe asalaki na mwasi oyo attachement na ye nanu parce que na kati ya mukanda rite ba qualité eza ebele. Balobi boye Naomi avait un parent de son mari, c'était un homme puissant et riche de la famille de Meleke qui se nommait Boaz. Pona nini azobeta lisolo ya Rite, Naomi pe Boaz. Rite azaki mwaso ya balaki mukanda oyo passe na lobiki na obana na verset moko te na obana premier verset ki na premier chapitre ki na suka parce que Naomi azaki mwaso ya libala azaki mwaso ya Abimeleki. Naomi abalaki azaki na siro na libala na ye na mobali na ye mais tant onzala ekoti na mboka bango balobi te to mi déplacer to ke na biso na mboka mususu po ete to ke luka eloko akolia. Naomi alongwe na mobali na ye na bana ye mibale na basi ya bana ye mibale bakei na mboka mususu po ete bakekuluka ya kulia. Balandi na ngai kaka mokili neza na ba surprise désagréable mobali ya Naomi aye akufi. Ta mobali ya Naomi akufi, Naomi atikali veuve. Na bana na ye, na basi ya bana na ye. Na basi ya bana na ye, tozaki na Orpa na Rute. Erpe mokili pe ko balukela Naomi lisusu, Naomi aye ko kufela. Lisusu bana ye ya mibali mibale. Naomi veuve aye kotika pe na bobokilo na ye mibale ba veuve. Balani na ngai pasi hein. Ekozala tango mama yo pe omikuti na situation lokola Naomi okosala nini? Naomi azali ka attaché na Nzambe bien que ba trouble nyonso na ekotelaki ye. Naomi te pas quitté alobaki ka kenga na tayeli Nzambe. Parce que so to na mukanda oyo Rite a prêté serment à cette déclaration vis-à-vis de Naomi. Alobi, moi je ne te quitterai pas. Je resterai avec toi, ton Dieu sera mon Dieu. C'est-à-dire, Rite, que Naomi a dit Nzambe moko asambelaka. Nzambo ya bomoi. Nzambo obiso toteyaka na ABC1. Rite amona ki ke mama bokilo langa oyo. Aza eloko ya mutuya na kotika ete.
to condamner Orpa te parce que Orpa kendaki parce que Bible nanga ezoloba que eloko nini kablaka libala ezaka liwa. Orpa pe amonaki ke Naomi akomi déjà mukolo mobali akufi. Siko alingi asala nde nini? To condamner te asaki pe malamu po libala liwa ekabolaki bango ye na mobali na ye mobali akufi. Orpa pe alaki Naomi na nde akimaki te ayebisaki mama bokilo ngai nalingi nakende na ngai parce que libala eza lisusu te. On la condamne pas. Bible peut condamner Orpa te. Orpa akendaki na ye mais Orpa azaki na vision ya musika te balandi na ngai. Orpa azaki na patience te. Mais quand à Rite ayebisaki Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Nakotika yo te, là où tu iras, j'irai avec vous. Eh, moi ça azaka na vision, hein. Azaki vraiment na vision divine. Na kati ya patience. Naomi alinga loba nini? Rite alinga loba nini? Ah, nakoke nanga mama okutu akomi na ye mukolo. Nakosala nini na ye? Tina te ezaka na tina. Eyemba loro mbongo. Nzambe apambola ye musai na Nzambe. Tina te eza na tina. Rite amonaki le physique te, n'a pas vu le présent. Alobi mama nga nakozala na yo kaka. Mama na ngai bakangamaka na yo na nini? Eloko nini esaki bato bazala pembeni na yo balandi na ngai ba internet nyonso ya ABC1. Place nyonso bozali eloko nini oyo bato balandelaka yo? Awa namoni Rite alandi Naomi mpo na nini? Naomi azaki na Nzambe. Alobi Nzambe na yo akoza mpe Nzambe na ngai. C'est-à-dire Nzambe ya Naomi apesa Naomi kondima, apesa Naomi makasi, quel que soit ba makambo akutanaki nango ya grave. Opère nanu mobali na yo, opère de pe na bana na yo, orompe mukolo. Tout le banano. Attaque Naomi alingaki abota parce que balobi ménopause ezalaka te na Bible. Soki ata Naomi aki abalaki eke aboti pe Rite wana alinga koma age nini po abala lisusu mwana wana ya Naomi bana suko bota. Mais Rite et la vie musika amonaki musika na kati ya Nzambe ya Naomi. C'est pourquoi azalaki kaka na Naomi. Mais herbe yo sango ke esika na Bethlehem côté bakima parce Bethlehem babi ke eza maison de pain. Babi to zonga baye ko zonga. Nde lisona ngai bandi wana. Thème na ngai ya masolo to beta lelo ezali nde le belle fille et le belle maman. Émission na ngai lelo maman espoir azolobela les belles filles et les belles mamans. Quelle relation? Aujourd'hui je parle de belles filles parce que je parlerai aussi de belles mamans. Rite azalaki na Naomi. Anyalo ba maman ko mukolo boy nakende na ngai mais elle est restée. Mais ba komaki l'humilité. Rite azalaki na ba qualité belé. Elle avait la patience, elle avait l'humilité, elle avait la confiance aussi à Naomi. Alobite Naomi oyo akomi nde maman na ngai. Bala na ngai bana biso ya basi biso ba maman. Est-ce que tout le monde a bokilo na biso ndenge nini ba mama baboto na biso mibali na biso otobeta katolo to bi que je suis épouse d'un tel, je suis la femme légitime d'un tel. Au moins la maman bokilo na yo lolenge nini nga mama espoir na za boye pe na za belle fille na famille songolo. Relation na nga mama bokilo na ngai eza lolenge nini po lelo na ko beta lisolo ya lisolo ba belle fille na ba mama bokilo. Balani nanga na sengi bino bo mi abonné massivement na ABC1. Na ABC1, Jésus-Christ est le number one. Toteyaka, tobongisaka. Parce que Jésus-Christ nous a donné la puissance. Rite na Naomi. Rite alobaki. Te, nga kotika mabokilo na ngai te, na kozala na ye. Bota nanu. Mais lelo pour na sa émission na yoka ki ebele ba je fie ebele balobi ngane na za boye na kubaka mobali so mama na ya sa kufite ya yokosala bongo te. Comment yozo linga maman mobile na yo kufa? Est-ce maman mobile na yo aza ennemi na yo? Tout un exemple à Rite. Rite azaki attaché na Naomi. Rite azaki attaché na Naomi akendaki bakomi na Bethlehem. Rite azaki na ko glaner, azaki na ko lokote babiloko mike na kati ya bilanga. Aki azwi ndambo wana ya pesi Naomi bale. Naomi atuni okenda na bilanga. Na bio na bilanga moko boye na moto wa bengaka Boaz. Nzokande Boaz wana azaki na droit ya rachat na libota ya Abimelech. Bato bele babetaka solo Boaz mutu mbongo ebele lelo ezali solo wana tokobetaka mukolo mususu. Boaz azali mwana ya nani?
ya mwasi oyo Rahab, mwasi ya ndumba oyo asalaka prêta serment na ye aprotégeaki baespion bayaki mpona kodétruire Jéricho. Tala nde Nzambe asalaka. Tina te eza na ntina balandi na ngai. Il ne faut jamais minimiser quelqu'un. Et surtout moto aza na bilaka kominimize ye te. Naomi aperdaki mobali, aperde bana mibale. Mais Naomi azaki na Nzambe. Naomi azaki na Nzambe, c'est pourquoi Rita azaki attaché na Naomi. Alors mina kotika yo te balandi na ngai. Mais sukaki ndenge nini? Lisolo ya kitoko ya Rita na Naomi. Lelo komona yo yaya, mama wana, lolenge abotaki mobali wana oyebaki te. Mais aujourd'hui tu te trouves devant mobali ya kitoko. Alati dinisi ya kitoko, alati polo ya kitoko, azo rouler carrosse olobi mobali anga kitoko. Mais maman wana tango abotaki mobali wana, eza mobali na lelo moni akomi va produit fini. Mère azaki nanu brute. Maman azoteka makala, azoteka koni, maman azoteka bamai po boko lo mobali ozobetele tolo wana. Mais lelo yo komo lia kitoko, omona yo fana na gombe, maman fana na kisenso ndako moko etanga. Mais so balobi, maman, abino, boni bo bazotungisa. Encore lelo koma kaka bébé, bébé, ta maman là non. Elle nous emmerde, hein? Tout le temps elle demande, tout le temps. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Maman, tu veux côté maman otaki na mwana Ota wat maman na ngai ozalaki te, oyebi te passe maman monaki. Peut-être maman na zemi wana eza complication. Lelo ezaka na hôpital, au cerclage, au zemelenge lungwa, bona boye, mo makolikolo. Cette dame là a souffert avec son enfant. Peut-être maman na zaka violé, mobali kutu amonani te. Maman wana telenga na zemi. Peut-être papa bokilo na yo wana wangalaka zemi maman wana abokoli mwana wana na pasi. Lelo moni mobali akomi kitoko olingi ko soutenir mama bokilo na yo te. Okomo nyonga mama bokilo na yo. Ozolo bazo tungisa ngai. Peut-être mama bokilo na yo akufaka eza noko nde abokolaka mobali na yo wana. Mama na ngai okuti mobali akomi lelo produit fini. Mobali akomi kitoko. Ekomi ka français, mais il y avait une personne qui a souffert. Ta lokola Naomi. Naomi tanga zaki na bana ye. Azaki na esengo lobi kake ngana azana bana ngaboye. Otu nyonso atika ko souhaiter malheur te pona bana ye. Mais Nzambe ne asaki makamala ndenge na ye, bana Naomi bakufi. Mérite alobi maman, atalo bango bakufi, ngana za mwana yo. Regarde l'attachement. Regarde l'attachement maman. Omona bana basi ilelo bazoluka kaka ke ngana ngina bana libala mobile na ngai libala ezaka mwasi ya mobile te. So yo zala likanisa bongo mukolo yo kobeba na mobile na yo akozonga bango pa mama na ye. Lelo na ye ko yebisa bino ba belle fille ngape na za belle fille na famille moko. Yango na ye koloba boye. Place yo ozali mama na ngai. Yo lobi kaka ke na nyonga bango. Onyonga bango. Problème ezate. Mais yo pe okoti na libala wana ozobota bana. Bible lobi c'est que l'homme sème il va les moissonner. Bible nga zo ba ke mesure yo mesure la rabatu wana yango nde ba ko mesurer yo pe. Ne pense pas que yo so nyoko la batu ba ko nyoko la yo te. Parce que ya olenge na olenge peut-être okuta na be fille azoto sa yo mazo nyonga yo côté mususu. Bala ni nanga na yo ko bonde bino ba belle fille. Maman moko bo nyoko na mwana ye. Noko moko bo atangisa mwana na lelo komi un médecin, akoma soki docteur, akoma soki général, akoma soki nani mais oyebi passe maman na mona kité. Mais yo zonyo ko maman bokilo na yo, elle va souffrir. Elle va sentir. C'est moi qui décide. Tu vas décider. Maman, mais mokolo mobali wana Nzambe alola maman na zole la mikonyo soma se mwana nga anyonga kangai. Nzambe pe yo kaka. O mwa pe mbana na kuta mpe na mwasi mususu. Mobali wala mkwala fidélité ozala te akozonga mbango pa mama na ye. Maman, omwe kote na kendaka nakutani na Clémentine, elle viendra te voir. Yo kanisi mama bokilo na otala yo lisusu. Mama bokilo na otala lisusu parce que nyonga ka ye. Balandi na ngai nalingi te ke mama bokilo ba nyonga bino. Po na kosema pe mama bokilo. Mais lelo po nga pe na mama bokilo. Mais lelo nazolo bande ba belle fille. Cessez de faire pleurer vos belles mamans. Bote kolelisa mama bokilo na bino. O mwana ofandi wana tamusoza okenda poto lelo yo kolie yaka epa na bino. Kolie yaka epa na bino mama bokilo mona kate. Mama na bino kaka soki oye kaka tamuso ofandi epa na bino okendo ta famille mbali te. Poto so yo uti faut que non na famille mbali na yo. Okomo nyonga bandeko ozo nyonga eza malamu te. Bala ninanga na bonde bino ba belle fille Rite na Naomi. Rite azwa kimbano. Parce que tout ce qu'elle faisait, elle disait à Naomi,
Naomi était comme la conseillère pour Ruth. Naomi a conseillé Ruth. Abi soki okei sala boy. Et soka kindenge ni balani nangai. Boaz a ko racheter Ruth. Abalié. Et sengo nini? Naomi azaka na eliki lisusu te. Naomi a ko mema mwana. Naomi a continue na lignée. A continue na lignée lelo ba komi Naomi. Pona ni la persévérance. L'attachement à Dieu, l'humilité, la patience, l'amour et la confiance. Tu te fais confiance et tu fais confiance aux autres, tu ne seras pas trahi parce que Dieu sera avec toi. C'est ce que Naomi a fait. Naomi était vraiment, elle n'était plus une belle maman pour Ruth. Elle était la maman pour Ruth. Et Ruth aussi n'était pas la belle fille, elle était la fille pour Ruth, pour Naomi. Naomi a eu kobota, libala olengeni maman. Ata lelo maman bazo chola yo. Ndima kaka. Mais au moins moi si moko azali na famille mobali azali na mbongo ebele, peut-être mobali akufa, akenata ota maman bokelo esute. La bilangue ota bango pour la nini. Libala essaie kufa. Mais tu peux aller voir ta belle maman. Na peso no conseil, bon on appelle ma belle maman na bino. Et ko sa malamba la ngai. Rite azwa kambano. Ya malamu lelo Bible. La moabito azaka banike akota na bokonzi na Nzambe te. Lelo Bible comment na ebite na mokili parce que quand neba comment Bible Bible c'est la parole inspirée de Dieu. Ata mokonzi moko te na mokili oyo na mwate o neto za bwe babakisi kombo na ya ata sa ebola mune babakisi susute. Quand neba comment pe basukisa basa Bible mususu te. Mérite akota la souvenir en Nzambe. Rite akota mabe nyonso elungwa, elle avait trouvé grâce devant Dieu pour la nini. Elle avait bon cœur. Elle n'était pas hypocrite. Elle était une belle fille. Elle était une belle fille. Elle était une belle maman. Elle était malamu te. Elle était malamu te. Balandi nangai. Ba internet nyonso na 5 bino bomi abonné na ABC1. ABC1 chaîne na bino ya kitoko. To pesa kamateya. Ba balingi ko bala. Ba balingi ko sala makamba minene na ABC1 mama espoir azali wana. Vraiment tozo pesa enseignement. Toujours prêcher dans les déserts, tu as enseignement. Maman n'a pas dans une situation oyo. Tika yango, bon la mutema na yo. Zongela Nzambe. Kanisa rite na komi ki ti sepa Naomi, azwa mbano ya malamu. La patience paye. Nzamba bosala ka ete, Nzamba salela ka ye. Lelo ba komo tanga rite, to komo tanga lelo to tanga mukanda rite pona nini. Bola munyoso rite asalaki, Nzambe a récompensé ye. Balani nangai na bondeli bino vraiment topesa Nzambe confiance Nzambe kotika bisote na banzi si je za mwa mulai ona lelo nazo bondela ba belle fille nyonso place ozo zali soki yo bana ko nyonga mama belle mama na yo basemeki baleki ya mobali na yo mama kosala bongo te na yeko bondela bino pona bolamu na bino moko parce que Bible ezoloba que quand tu fais le bien tu vas récolter le bien mais quand tu fais le mal sera toujours tout autour de toi. Et bana olanda yo. Yango na mkwalelo émission na biso to le belaki. Relation entre belle maman na belle fille. Les belles filles cessez de faire souffrir vos belles mamans. Er bazo lela, Nzamba opambola binote. Mais tala Naomi, elle priait pour Ruth. Elle priait pour Ruth. Elle était une conseillère pour Ruth. Mais tala mbano Nzamba pambola Ruth. Nzamba sala makambo minene. Ya ona ekobone la bino vraiment. Tozala bien ba mabokilo na biso Nzambe akopambola biso akosala biso makambo minene biso pe toko bénéficier pe lisusu tochola ba mabokilo na biso te entrer dans la famille d'autrui zala muto ya kopesa kimia koza muto bokabone bakabonité po Nzambe akofrapper yo ezaki oya bino mama espoir femme de foi na elobeli na shima machini ezaki l'homme sage hein l'homme humble. Il a aimé mutu hein asali ete bombo na ngana banda kuna bino na montage car parce que ye mikolo aza double bransard Nzamba lo la baxele mayele belé akokele lisusu na coordination ya Dimi Boyembe to monani na mbalasima bye bye. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité.